ngai namoni lokutele kitro na mboka wana nga loba mpona Félix nazoloba vérité bato bayebaka Félix bayeba Félix epa na nga banda lelo Félix abanda kotanga na poto abanda kotanga na poto azala na ndako na limité awati 10e okoti bo azala na ndako na limité auti poto boyeba vérité banda lelo nazoloba ngo Félix auti poto parce que bato ebele bayebaka te nga so bakokanga lo na ndi bakanganga nazoloba ngo tionga na bareseau sociaux bakanganga Félix auti poto aye awa na Kinshasa na mboka tata na ye tanga komi na Kinshasa po azana ndako na limité wana Félix bomona wana eloko nazoloba na yebi ebele baoza choqué mais nazoba vérité ye mo Félix place aza so otanga la prison tchenga la prison aya komi na Kinshasa awa akela mateta sela orchestre cultura a recruté ba Jos ba G5 ba sel ba Male Mambwa bozo ba histoire musique wana bozo ba histoire wana Glo wanse Félix ni olobele wase quoi glo wanse glo wanse Félix ni olobele na olele Félix wase quoi yo lelo ko mo ene Félix wase quoi donc na bangi makasika bule mokonzi na ba bule mokonzi ndeji ba kavete te lobate kasi a uteki na bule ba karabiso na lika histoire ndenge fa ke na dans video oyo na kwa ko mingi na bandaki na bangaki siko na ye Félix male bambwa nena Félix male bambwa voilà ça bino fungoli bato inozo bokatsa ba bela mo nzamboka po na nela Félix Tshisekedi kasi